Joyeux anniversaire de Madame Belvic Kandi, pour tout de l'écriti. En tout cas, longévité, nous avons bâti la sagesse. Oh, nous avons et bâti ça m'appelle intelligence. Parce que mon île le biso to lia kaba bilora kitoko, to lia kaba filmer bien. Ben, par conseil bien ça dans quatre films. Oh, ils ont qui bâti ça m'a donné anniversaire donc. Est-ce que vous avez mon anniversaire on a ndenge likaki marambo salam ni wana est-ce que vous poussez pe bat ba ko finga par rapport à anniversaire donc matière à bouzoba bakoya parce que anniversaire na ndenge na mo bien bakamyo sto l'équipe bien et ça anniversaire bino bokoya boko critiquer nini parce que musala ya ça musala ya anniversaire était aza actrice il y a critiquer dans domaine na yé c'est ça babi ko finga te mais ko yaka ko critiquer c'est ça dans domaine na yé lamba oyo madame Belvic lataki na po ya boutique à batabane ko ça publicité mais et comme le roi figé il y a moquerie pour na bango ozo mona ndenge ni place wana ba ko conseil ya liboso na la bato bazara ba abonné à Zuma côté mususu na fingi bango te mais moko na considérer bango ba senzi ndeti émission mo na tali Zuma zo beta ba kichaka cha na éviter Zuma abuloko ni na stade 20 mètres la match avec ça c'est ndenge ozo mona bien bozo tala ngo bazo commenter pe bozo commenter bozo ba bila raison si na ba sentiment match ba renaissance na vite atoni singa ba pesinga ba bitin abaku konso partir à l'élo yom to ko gérer yom to ko gérer ba communicateur ni so le amams Zuma na za mo faso ata 10 ans et demi il y a suspension alors on a noté parce que na mon appel on nga lo il y a mais 10 ans on a ko pas moi ici na on ça émission mais en coulisses en coulisses suspension indéterminée on ça émission en coulisses na yo kaka o lo ba nini parce que Zuma lelo so biobi Zuma lelo so chile pe na boy donc on la ko finga da Belvic Kandi ça l'émission ah ouais, mais le rôle bâti. Ya. Ah vous avez la matière été. Afuta kabatu na ye, kuna kuba ya kufinga bandiko na ye ba comédien ou be ba ya kufinga entre autres ba ya kufinga sila. Madame Belvic Kandi jamais kufuta batu pour ba ya kufinga ramams. C'est ça. Sora sali amour et au sala que et au quitte madame Belvic. Parce qu'il y a déjà les colons. Ah, t'es à partir de Mabé. Non, partir de Mabé. Ah, il y a ça les colons cassés. Oh, mais on doit finir baba finir mams. C'est quoi mams ça c'est naïe. Oh, mais tout le la vérité. Mams ça c'est naïe. Quand on sait le côté alors ils ont saigné à la fin épisode ou tiens on dit épisode ou 12 épisode par rapport à fanatique bon banga était bon baquet et comme il y a mes gauche non aux autres tête on y a mes gauche marqué bateau bi bon que tu as été tête bateau en autant mama kasi bakima baba peta mababu makebele le baka yo mes gauche comme si épisode be yo mes gauche yo batala yo ne batala yo mes gauche abaku conscient les loboye ngambo na bino ba baku moi ma bezo mbuzala moi mingi to komana to komata na Facebook bato ba bisa biso film actuel ya mams film actuel ya Madame Belvic ba commencer un titre muta ke no na YouTube te beta wezo ile omba ngomba pato wa ubimisa Madame Belvic to yebani pour ba communicateur Madame Belvic ba ça la publicité ya film la bango et ça commence à clair soit salle moko ba salle ba fall bomb na bandalungwa eza pas pour moi ça chali baya parce que autant est-ce que bato bakoya même si ye moko amiye ba ka sala ba communicateur ba capacité mina na azana pour ma compréhension ako comprendre les makambo bien te nani mina na pour ma compréhension comprendre makambo bien te nini to mona mwana showbiz asa nini mina nani bien madame dans un spectacle en français mina zo benga ba expliquer mon so ezala kini
mais comment on est soumida kuya ko contredire na maloba o ya ega bia koti mais abaloli yango susu ndenge mususu ukoloba ndenge nini ya bakuko ça tuzo kindi wapi boye ba mida bazaba bandoki ba mida bazaba toyo bazaba ba satana mo boye oyo bamwe ba prophète mususu la sande na bondeli pona yo nzama ono lakso nguna de nzama nguna o madame Belvi Kandi o nzama c'est tala ba nguna no bango nzama la c'est ezali ba mida. On réaffirmer à mon pied, Mams Azana C, Madame Belvi Kandi. Ah, Nzambe Nangai. Donc, Moutou Akoki, Moutou Soki, Belvi Kotinda Moutou Afinga, Mams T, Poyi Azali Kolo déjà. Non, ah, Zama B. Aucun jour, Akotinda Batou Bafinga, Mams Poyi Azali déjà les Kolo. Bamoura batika na bapoto eza parce que moura yo sala na liste ya nangaye on passa ba couple kola yote la chaîne ya ndi on a biso fire ozo comprendre ndinga zo poser ba question mo la sa mo musala bana ti ya ba takiteti on yo za ga exode da chauffeur na okumba ra to kaka ba bulo ba moura bazana on poser question te na mo bazani basaki émission na Jaël. Voilà, on a l'émission, mais ce qu'on bime si là, l'émission émission. Donc c'est ça. Donc mida déjà il faut qu'on a mis de temps en temps pour ma compréhension. N'invitez sur sous la banazar la bana. Voilà, entre tension et réflexion, la vérité prend forme. Bienvenue, mesdames et messieurs, sur votre émission. Vous avez droit de savoir à travers moi, votre humble serviteur. Le petit-fils d'un bon maître, l'élève des casses, l'artiste, je suis Exode Mikebi. En tout cas, merci beaucoup. Na ba nyonso bazwakatan na bango pona kolanda biso. En tout cas, na haute bascule. En tout cas, motebele na ba abonné nyonso bazo continuer ko sala confiance na bango na haute bascule biso kuna to ko sala kaka musala bango kuna ba ko tepa. Na ba attaque wana bomona ki tozali na Abakouk conscient. En tout cas, nani a suki mutema, nani a mutema suye, nani tension et mati. En tout cas, nous sommes là pour bayango olelo. J'ai pour vous dire un grand bonjour et big dédicace à celui qu'on appelle Esta Morena, la parisienne de l'X, la maman. Elle a dit Mikebi, ma petite sœur chérie. Elle dit Mikebi, maman, na Beril, Kezia, Lusala, moi Siangani. Ya papa Blondie, Lusala, en tout cas, big dédicace na yo, yango wana. Claudine Bawete, ma maman chérie, Claudine Bawete, mamou yabota, Exode Mikebi, elle dit Mikebi, Grady Mikebi, en tout cas, big dédicace na bino yango wana. Big dédicace ebele et pas ya Sarah Mamengi, moi si ya mwindu angolo, moi si ya boya choko, aboya na e produit, a sepela na e kozala mwindu yangolo. Sarah Mamengi, ma soeur, en tout cas, big dédicace na yo et pas y ozwami ni scientia la moi sur mukuse moi so ya skinny oh là ni scientia la big dédicace na yo ebele yango wana elongo na famille ongo ba mobimba big dédicace na bino yango wana. Voilà, c'est par ces noms ou par ces souhaits que nous débutons notre tranche d'aujourd'hui. Comme je disais, je suis avec Abakouk conscient. Nani ko soit mamuté malelo. Abakouk conscient. Bonjour et bienvenue. Ouais, bonjour Exode Mikebi. En tout cas, je suis abonné fidèle à Haute Bascule Télévision. Meilleure chaîne, Balobi chaîne, Pesama Kambu, chaîne, la nouvelle à Kitoko. Bambote vraiment na Papa Kuluta famille Bota, Bambote vraiment tout Bambote. Na Abakouk conscient, Soba, na Abakouk conscient, Soba, Nanga. Bambote na Manga, tout Bambote na la famille Bota. Mbote na Mame Cécile Abissal, Mbote Madame Belvi Kandi. Tika pena pesa Mbote na Louise Yembete, connexion Brésil, Kinshasa, à Gangela Brésil et Tosa, Yana Nora.
Il y a un nord à moi, dans mon konzi, balobi, entre balé poison. Ils attendent la place, c'est comme ok. La PCB Mbote na maman Tania, la douceur incarnée. Maman na Ethan Bamote trop de la part de Meshak Niala. Voilà, merci beaucoup à Bakou Conscient. Lelo Boito Betamuki, les solos, il y a Bella Production, tout le monde qui na Belleville TV, Lobby. Ndé tozo sala émission et côté à 20h lobby tout le monde qui 17e épisode lelo ba côté 18e épisode ozo mon ezo ki nini par rapport il y a film wana femme duplicité lelo boy to komi na 18e épisode au mon ngo tezo ki nini même madame vezo koma na biso ti ba 20 25 to nini. En tout cas merci Exode Mikebi, en tout cas merci vraiment madame Belleville Kandi au moni finalement madame Belleville Kandi na féliciterait parce que à vivre la pression ma fanatique à ça la eloko ndenge zo sengela ezala ce que sengela ezala ta 30 épisodes et vous la 30 épisodes ozo mona kolingo ça eloko te eloko ezo sengela la 20 épisodes ou tiango 10 épisodes ou 12 épisodes par rapport à ma fanatique ba banga te ba kolobake et comme yombe gauche non ozo mona tete yombe gauche marqué bato bibo no que tu es tete bato anota na makasi bato bakima ba peta mababu bato belé le yombe gauche comme si l'épisode be yombe gauche yo batala yo ne batala yombe gauche bato za pe manque ya conception ba idée za raté à suka la 4 ne batala yombe gauche ne batala yo en tout cas félicitations madame Belleville Kandi azo ke na kitoko vraiment femme duplicité donc azo ke vraiment kitoko donc état ku tanga buka nga minu c'est loko vraiment zo peno ko kikito za film oza ba conseil na kati na ko senga na bana famille bota pour continuer toujours au sa confiance avec Belleville Kandi dans la zone bimisela bino wa biloko kitoko akako luka episi moko boena na pays na Johannesburg na Afrique du Sud à Luki azo créer azo luka episi on y a au tchana kati pour biloko bonga mais arrêtez bino be faut salaire et tout c'est ça donc vraiment côté la film pour consommer vraiment film et waouh. Voilà, merci beaucoup Abakou Conscient lelo boye nga mona bino ba Bakouk moi ma besoin vous ala moi mingi tout monde qui madame Belleville ko ça la publicité il y a Elamba ou bazo l'exabiso mais nanga mona bino tout monde zoom avandi na plateau na Bishop bazo seka par rapport à artiste et comédien Moussou Soupé a incarné juste Bilamba ou madame Belleville l'attaque na pour ya boutique à batabane ko ça la publicité mais et comme le roi sujet il y a moquerie pour na bango ozo mona ndenge ni place wana Bakou Conscient ya liboso na la bato bazara ba abonné à Zuma côté Moussou na fingi bango te mais moko na considérer bango le ba senzi ya ozo ke kozala ozo ke na ko sepela la chaîne moko boye kotala mutu moko boye o amemela do meilleur te ya na amemela do toujours bêtise mais Zuma zande ko na yo te éviter soki ndeti émission mo Nathalie Zuma zo beta ba kichaka éviter Zuma abulongo ni na stade 20 mètres la match avec des sens to de ozo mo bibe bozo tala mo bazo commenter pe bozo commenter bozo kabila raison si na ba sentiment match ba renaissance na vite atoni ozo mo et ça ba bêtise muto sali publicité na ye ozo comprendre ba pesier la mawana sala publicité a sali publicité na bino mo sera faut ba zoba c'est ça bino ko ba la famille bota ba journée ba communicateur famille bota ba sala ba matière et zo la serait bino ne bozanga ba matière tala ba genre ba critique ba bêtise au bino bo mima ba bilo le roi bouré au critiquer peut-être la maman mutalati et ça il était ba pesi ba communicateur il y a madame Belleville ba occuper ko zo photo et madame si ba zo publier yango mona na ba mams azala mail parce que au moins ba bilo mususu so bozo batende bozo c'est la boutique wala publicité so bozo c'est ça vous doit payer Sabino ça va payer Sabino boutique wala publicité parce que bozo panzango le l'internet bo panzi bino nyonso bozo batebele mo ba chaîne febe bozo na bilamba wana et publicité communiquer yango na publicité mo bo c'est donc au moins que boutique wala ko benga suma de Belleville Kandi zonga pa ça sous nouvelle ala tissé ce lomo boye obine faut vous payer bozo pesa
parce que Moudou c'est ça. Omoni lelo to mona fali pupa akola taper lo mo mbati mo wa munena ouais ba to ba mo la tango lelo madame Belvi kanela ti loko to bozo ça la publicité maman bino bozo comprendre té bozo mona c'est ça bozo ça la pile mo bozo timba té mais ok té mo bozo no zo bozi bo ba lelo ni bozo ça la té bo comprendre ka té c'est ça yo mo la belle la bo na so bolé ba haute basket pourquoi bozo ko boni na chaîne Zoom oh la sabino toujours ba bêtise ya na ngai bo so boni na chaîne oh ba ko la sabino ba ko décortiquer bino film ba ko pesa bino matière ya bien o matière ya bien bino bozo ba fanatique bozo ba bolana rendre film faut matière ya bien faut bolana ba chaîne oh ba ko décortiquer bino film ata film zaki chaîne Zoom azubi ki chaka zo beta bi par rapport ka bonzambi zalati Tomi na match à Fibo. Ya nangai. Aux hommes des bêtises. C'est ça. C'est bêtises. Donc ça bateau passer la même promotion té. Na parce que critiquer Bilambana bogo ya pe beaucoup dit critiquer film. C'est ça. C'est ça. Boyo c'est biso. Boyo c'est place Nini a échoué. A échoué place Nini. C'est ça. On a ba concurrence mon loyal. C'est la critique à film. Buton ba opinion sur boyo ba te zoom ça les critiques mo mo les normal. Mais bino ça ba critique mo boyo ba bêtise là trop ba buzoba. Ya nangai. Donc yo na ngala ba bazuma wana baza bato moko boye singa ba pesinga ba lobite abaku conscient à partir à lelo yo mto ko gérer yo mto ko gérer ba communicateur nyo so le mams zuma na za mo faso ata 10 ans et demi ya suspension alo ba na nte parce que na mona appelo ba lunga o lobate ya mais 10 ans on avait beaucoup pas moi ici na on savait émission mais en coulisses en coulisses suspension indéterminée on savait émission en coulisses na yo kaka o lo ba nini parce que Zouma les loso biobi Zouma les loso chile tout d'abord on l'a confié à la Belvi candidate ça l'émission ah et beloko lobati ya ah on a la matière été bazuma bamida bangoto on a la matière été bango matière on tous madame Belvi parce que na évité sur madame Belvi kandi a kene pour sa publicité on a été na boutique on a été bon hier ali a créé eloko moko boye ouais finga madame ata il papa madame Belvi kana la film alala ni la peta yango donc côté monsieur on m'a dit ça va beaucoup conscient na beaucoup de fois ba ke ba sunu ba famille bota révolté ya parce que les publicités mais au sein madame Belvi kandi publicité bota ba lela etina kenda ba lela ko lela aza famille bota révolté donc tout mo boye on me dit ne do zarati mususu utali eloko boye na parler ba lingité na miladi amba na parlé ba limité na sala boy na parlé ba limité na sala kuluna on sali révolte pour le monde na parlé mais yeba ato le monde na parlé ozara moi na pas ya parlé malgré que na yo donc sali révolte dans la famille bota révolté bango nyonso voilà merci beaucoup Lelo Boye na mona que pesa ki madame Belvi Mbote mais on souhaite qui joyeux anniversaire tout le monde qui vidéo ça là madame Belvi moi tout quoi vous mater na bossa qui beau comprendre nga dans un pays moi premier grippe betting appelé grippe betting en tout cas joyeux anniversaire na madame Belvi Kandi Pouchoun de l'écriti en tout cas longévité nzamba bakisela yo sagesse o yozaranango et bakisa ma intelligence parce que moni le biso to lia ka ba biloko kitoko to lia ka ba film bien ba conseil bien za ka film o ezanga ki bakisa ma don anniversaire donc et les kamala moi en tout cas nza merci na nzambe ninga bakselio un plus na vie na yo un an de plus na vie na yo pardon na bongo c'est ça normal en tout cas voilà en tout cas merci vraiment mbotama elamu na madame Belvi Kandi na si ba la famille botanya so ba souhaiter ki voilà tout le monde qui anniversaire les cas qui anniversaire l'équipe na ba réseaux sociaux wana minute yo na to moni émission yo fingati na to moni mutu moko taleki alobi ke na fingi boy na boy mais selon yo posa na kati ya bakoka est-ce que vous mon anniversaire on a ndenge les cas qui makambo salami wana est-ce qu'il faut pousser pe bato ba ko finga par rapport à l'anniversaire ben oui ba oya excusez bazo aussi ba oya bazo bon ba ya toujours ba ya ko luka ba ko luka matière c'est ça donc matière à buzoba ba ko ya parce que anniversaire en eleki na mo bien ba kamio sto eleki bien
eza anniversaire bino bokoya boko critiquer nini parce que musala ya eza musala ya ba anniversaire te aza artiste ya ko critiquer na domaine na ye c'est ça babi ko finga te mais ko yaka ko critiquer c'est ça na domaine na ye mais au moment où ya anniversaire et les gars mabe ta même c'est les gars qui boy pourquoi vous savez la comparaison avec l'anniversaire? L'anniversaire, c'est ça. Oh, il est qui on est anniversaire. Mais bah aussi bah quoi y a bah anniversaire nan les gars qui boy anniversaire ni les gars qui anniversaire tel les gars qui anniversaire les gars qui yera biso makambu ya film beta lisolo ya film tala film oh il est quand qui boy ça la critique tout le monde papa kuluta ya par rapport à critique ya film ba ka malade ça la bien té on les critique par rapport à ça c'est là ningi ya sali analyse yo pe yaka ko sala analyse c'est ça yo mu ngalo ba bango nde bazana soki ba ku ba bito zo na musala normal tout ça ba analyse moko normal sans polémique sans nini kokati beaucoup kati ok yo monal ba mams azana problème ya ba communicateur na ba communicatrice bazana problème analyse c'est ça bazana difficulté au ça l'analyse so moni le lokutu ba muga batika na ba poto eza parce que muga au ça l'analyse te ya nanga ye ba pasa ba couple ko la yote la chaîne ya ndi on a biso fire ozo kopana ninga zo poser ba question mo la za muto musala banati ya ba takiteti o ndo za ga exode la chauffeur na okumba ra to kindi kaka ba bulo ba mo bazana o poser question te na mo basali émission na Jaël mo bazana difficulté à poser ba question ya so ba za domaine des fois au téléphone à live abani ko teke madame Belleville donc bango pala bango eza bongo c'est ça balingi trop kovana na kati ya ba bêtise et non koya na ba vérité ko ça ba critique mo eza normal tina moni vraiment boité film o nga na moni pona nga ko tona flagé les ka boité parce que eza lo eza réalité to beta ba na kati ya film ba beta ne réalité tala flagé ça la boy to va mo ko lo bilo mo bien ne madame Belleville kani mo so mo critiquer ne lo mo alors il moi solo ko ozomona tiki place on a bongisa mais boye komona to mona ki ya na biso ya Gabi ko sala émission asali émission abandi koloba par rapport ya makambo ezoleka pa na bino babaku ke nyonso ezoleka oyo soki ezalaki mopanzi ya famille Bota ye Gabi alobi penza mingi alobi par rapport ya makambo ndenge batu baloba ndenge madame Belleville longolisaka batu ya famille Bota ba émission soki osali émission mo sepélicité mais comment na sumida kuya ko contredire na maloba o ya Gabi akoti mais abaloli yango susu ndenge mususu okoloba ndenge nini ya bakuko sa tozokende wapi boye ba mida bazaba bandoki ba mida bazaba toyo bazaba ba satana moko boye oyo omwe ba prophète musuwa la sande na bonde pona yo nzamba ono lakso banguna de za banguna o madame Belleville kandi o za tala banguna no bangoyo nzamba laksa ezali ba mida ozomona bango azaba to ali azolinga abimisisaka mutu ozalaka maboza ndoki yewa mina lobi ya Gabi ayende ko confirmer par rapport à makambo o ba lobaka sur Belleville ya Gabi alobi ke Belleville azali alobaka soki atindi ote na makambo wana émission a olongolisa yo émission po ya atindi ote mina lobi les contrats nango eza boye soki ya Belleville alongolisa ba émission te soki ye moko atindi yo ya kofinga mutu wana donc on sous-entend que Belleville a foutaka batu pour na baya ofinga bandeko na ba comédien selon Mida yo na bit Mida peut azo faire partie de ba zobozi madame Belleville atinda nan mutu moko te aya kofinga c'est ça ozomona nani ya Gabi ninga lo tialobi ke madame Belleville alongolisisa te ya Gabi madame Belleville alongolisisa batu ba émission o ezake yo obimi oye kofinga neti collègue na mams alongolisisa émission c'est ça soki mams atindi batu atindi peut-être ça l'émission atindi pardon madame Belleville atindi yo
ok peut-être que ça la côté ka ko décortiquer film né na lobaka c'est ça même sous film né za boy ko décortiquer on peut ça boy même sous kende ko lo bato ba ça la ba côté campagne parce que moi na ba showbiz ba mi da ba bima ba sala ba côté campagne ba zumba sala ba ko été ba luango te etala boy etala bomoni a so ate kende o comprendre ok ne ko bongisa te eza bongo te ndenge ndeko na biso alobaki eza boye ozomona Madame Belvi kandi alingaka bato bafingaka te donc Madame Belvi soki alobi na yo seki atindaka bato na ye baya koéclaircir opinion par rapport à mabe bango bato bazoloba mais jamais koya kotinda mutu directement boye voilà ozomona mina azalaka na problème ya compréhension akokopana ne makambo bien te yaya nani mina na pour ma compréhension kopana makambo bien te ndenge ni to mona moi na showbiz asa nini mina nani yabi Madame Belvi sala spectacle na français mina so benga ba ko expliquer mo so ezala kini yo wakiti ozomona mina za pour ma compréhension Madame Belvi kabis alingaka na biloko wala te bof ba finga ba camarade na ye c'est ça plutôt ba collègue na ye ba collègue na ye au théâtre ya musala c'est ça ya Madame Belvi alingaka soko zuma alingaka ngolobela Madame Belvi kandi ozobona azali famille bota façon comme ko kenango yabité photo tumbaka mbodi c'était ko finga te salela nga boy sala bote ba bengana ye yimta kende to babengana yaya usumo be boy ndenge nini ndeko na ngai bengana ye parce que ngai aya na chemin mafinga ba bisete biso libote Madame Belvi kana PCB oni so lingo fulama sala nga boy moni so libatu ba ye ko attaquer on comprend ba ko attaquer peut-être ba sala nga ba campagne moko ba mauvais campagne ke boy yo ya kaloba te za bongo te expliquer boy habiter ndenge zalien ye fa longwa yo moni bino na ba kutu famille bo sala musala bino kitoko bino bo finga la mutu te bino bo ya ka so ezalo bi ya ne ba lobi ke Madame Belvi kandi bino na kabareza ya matalana te bo suika te za matalana te akabara ngo na muté mané mo parce que Madame Belvi kandi ngamo na temonaka wala kutu na sali bela production te aya la maison comme na la bandalunga na moto bato bayebi asala ba donc pas bon faire voilà on kuta bandi bela te ozomona donc aza mutu mo wa sa da mutu ya mawa c'est ça asonga déjà bato donc yoko ya oloba ke ndeti ngala binu bona bite Madame Belvi kani obino mona ke za matalana te abanda yango kuta vanda avance na bela production c'est ça ozo comprendre ndeti boyne na bimi ça va wana mona ba longoli so émission te mais soko bimo ka sila ba longoli so émission donc c'est ça donc mida déjà bolanda ko faut qu'on a mida tazana pour ma compréhension na éviter so soura ne na bana za la bana na éviter soura ne na bana so ba na devant la palais na éviter so soura ne ni c'est que parlons ngobani bon te comprendre le côté so déjà tant bala ba koya na devoir ba biso maman bala ba comprendre il faut faire comprendre ba yo yebisa ba ngoni yo faut bimisa yo sa ngote za boye te moni boye o isala ka boye eloko isala ka 1+1 comme 2 za boye mais mida yo ayo éclaircir le mot parce que ba ebele ya bato ya baku babima abaloba ke Madame Belvi afutaka bato na ye pona kuba ba ya kofinga bandeko na ye ba comédien ou ba ya kofinga entre autres ba ya kofinga sila Madame Belvi kandi jamais kofuta bato pour ba ya kofinga ramams c'est ça sora sali yango et osala ke et okitsa Madame Belvi parce qu'il y a déjà les colons. partir le mabé. Non, partir le mabé. Il y a ça les colons cassé. Oh, mais on finga mams. C'est quoi mams c'est ancien naïe. Oh, mais tout le vérité. Mams c'est ancien naïe. Mais c'est pas bagou. Au moins il a vu. On l'inventé pour te ngazan de il y a exode. Et là au moins ça en vérité, faut dans le bras que tes abouti parce que sur le on a vu même ça dit pour Madame Belvi kandi surtout que na nombre de abonnés na l'équipe muninga l'équipe le baloba ke ote ya banda liboso ye na banda mnia liboso ya baninga bato baloba bon ba savait ka ba jara bato baloba ke Sénégal baliara bien pour bon ba zamu ke Congo zamu ba jara bato baloba bon ozomo
Et ça différence il y a différence il y a organisation. Ah, c'est ça. Nous sommes organisés. Oui, ça là. Voilà dans le domaine il y a pays, nous organisés bon on a bien. Ce qui est dans le domaine oyo, ce qui oyebi kaka musala na yo. Peu importe où on a sima parce que tout le monde a besoin de souper bani sima. Sima on peut nous appeler à 5 à 10 ans, il y a pas l'équipe qui liboso. C'est ça. Oui. Madame Belvi Kandi ata bandaki peut-être na sima mams na ki les autres bi alingaka mams par rapport que musala madame Belvi Kandi yo ça musala est bien. Parce que madame Belvi Kandi alegi mams na ba 2 3 4 abonnés té. Belé ba 1000. Soki to lobi to channel so to longoli ba abonné. To yena ba film parce que ça un mobi ya boaki mams sa boaki pas boaki. Siko. So bi mama liboso parce que vie et qui parle en moitié. Nous sommes à peine 500 abonnés, mon petit 7K. Vous avez il y a vie. Si vous avez un abonné, tout le monde est abonné, tout le monde a vie. Madame ne fait pas l'équipe. Aleki? Ah, ya. Si vous continuez sur YouTube, vous avez une histoire. Une histoire. Madame Belvi Kandi a une histoire et belé et bien haut les locaux. Ya baba ku ba ko silikate ya nangai. Ah, ngai pa nga. C'est non la vérité à tout siliki Italie yo. Na lira ndanga mututé, na pe mala oxygène mututé. C'est ça. Ngai linga ndé vérité. Ngai la loba maramba boy po na zongi sa bango na 3 chemins. C'est ça, surtout ça. Trop dans sens interdit. Faut azonga na nzela. Ozo comprendre. Donc na ngana zonga sabango na rappeler bon que même ça ça bien été biso to chama espoir. To ebisi que ozo ça bien été bongisa. Mais ngana bazobozi. Ah ya nangai. Ozo mon. Mais ngana bazobozi. Madame Belvi Kandi tinda kamutu afingilele mutu te. Azwani. Obi ba faire $100 bima awa te ya. Ba faire $100. Ba faire $100 o ya faire fouta rabatu na ba $100 pour ba ya ko fingela ba tu na. Madame Belvi Kandi. Aza vraiment une femme entrepreneur, aza femme d'affaires. Soka tindi mutu afinga mutu. Retourne les années. Il a bénéficié l'année. Ah ya. Il a bénéficié l'année. Ah bien sûr, Madame Belvi Kandi tinda payé $100. Au fin elle peut-être maman. Retourne les années. Intérêt les années. On va travailler ta perdre. Donc Madame Belvi Kandi et puis étant que chrétienne, oye binzamba sambela arosa jamais biloko mabongo. Ezaka ba zobozi nde ba yaka ba bimisa ba biloko mabongo mais jamais. Tout le monde a bino mo boyebi ba tembele ba sebi Madame Belvi Kandi. Madame Belvi Kandi bimise yo ko sala boyete yo ko te Madame Belvi Kandi na chassa ya cheli banda. Ah ya tika boye kotanga ta kombo moko te pardon kotanga te babe ko ya pardon na kombo te mais na ninga ezana batu oyo bande ko Madame Belvi Kandi proche batu misusu be bazali proche Madame Belvi Kandi ba meka ba dérouter bino fukola bazo bino fukola na exemple bola na ba bilo oyo so bolo ba ke Madame Belvi Kandi tina ba bola na ba bilo oyo muto azalaka na ye muto pena azalaka na ye aliaka na ye amelaka na ye atie mopanzi mpo alinga mpo ayaka toujours na mafinga to bacritique moko boye eza visible te tozokritike ne mutu lelo moko boye oyo eza ndeti baja bakritike babilamba boye eza critique moko banal. Mais est-ce que peut un jour famille libota pe bakoya critiquer bilamba ya mams? Ndenge nalandelaka bango na ntimi te bakoyi oya kokritike bilamba mams na ntimi te boya kokritike yango retour na bango ezalani. Ah, yozokala mambo retour mpo nini? Mais faut retour ezalaka. Ah ya faut retour ezalaka. Tango retour ezalaka na mambongo te. Tango critiquer faut ezalaka na soubassement. C'est ça. Critiquer mutu amoni yemo retour na retour yo retour no ezake iyo critique no eza iyo et pas na biloko mo solo iloko mo solo mais eux ils ont peut-être même souvent se passer des publicités il y a boutique il y a bilamba il y a boutique bien maman wana yo critiquer
Pas sans au moins yo ça il est sous publicité makasi donc ça il est boutique la publicité sur makasi boutique là ba benga les sous pour ka ba ça ok donc yo nous confirmer nous réaffirmer OK Mams azana C ya B azana C madame Belvi Kandi nzambe na ngai donc mutu akoki mutu soki beta ko tinda mutu afinga Mams te po yi azali kolo déjà non jama B en aucun jour akotinda ka batu bafinga Mams po yi azali déjà likolo ya na ngai ozo prendre et ça le la Real de Madrid azoluka échec peut-être il y a Vita to il y a Cap Met ba Met ya na ngai makasi boye ya te madame Belvi Kandi tout le monde la vérité atika Mams écart so biso to ya la lit to lité to benga na bazobozi ekira bazobozi bakini bo Mams pe azonga bitumba abunda donc abunda susu te abunda donc na minute abunda ka susu te abunda ka te yo iso yo okete bilama leza kubunda wala bude kredite na mafinga ya comme la souka pardon ma bé monsieur za ma bé makasi eza ba musoba oyo sa critique bilamba o finga bilamba mutalati bilamba bo non eza ba bêtise au anniversaire ça ma kité meme la biso film bano décortiquer biso film est-ce que film to komata na Facebook bato ba bisa biso film actuel ya Mams film actuel ya Madame Belvi ba commerce wa titre mutake no na YouTube te beta wezo ilomba mobo bato ba obimisa Madame Belvi to yebani po ba communicateur ya Madame Belvi ba ça la publicité ya film la bango et ça bon c'est clair plutôt non on a payé à lire ma famille botam sous ba nek kokozwa bazu yem sous nini affiche ya film bon ba tina ndati bati baba kulutu bazosala bongo na mona côté kuna alo batia alo bazu affiche ache to mona ba promotion bo sala ba promotion ya makasi pour na showbiz so elelo réussissait eza pour na ba communicateur mais lelo boye pas na bino to mona ngote ba fiche wana ko tia boye na boye lelo kutu m susu ata sale moko boye ba sala ba fa album na bandalungwa eza pas pour Mams chali baya parce que autant est-ce que batu bakoya même si moko amiye ba ka sala ba communicateur ma casité pour ba sa promotion ya na nganzambe aye ba ke ba sa pindate même ça miye baka tout kata émission pardon même ça yé baka ke ba communicateur makasi bazati lelo yango wana ndiko na ngo j'ai match date est-ce que zo mona à part yi monde aso bilon est-ce que moi fait ça na niveau promotion makasi mais bokena pour soutenir yi impact zati c'est Robert Pempiaka te na lobby soki vraiment ke bango bazara makasi po ni ba lobela yango te donc lui ça va lobela yango donc yango moni Mams ça na assurance ka boya na ko chadat po bi ke ba communicateur na ye bazara bina fort na promotion. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Nous sommes à la fin de notre tranche aujourd'hui. Vraiment, merci parce que Bozaki est belé tellement ébélé. Pas Bozaki n'a télévision, n'a pas téléphone, n'a pas tablette, n'a pas ordinateur. Pour notre côté, la biso vraiment au côté Canada, qu'on a bino sans kotoke. Merci beaucoup parce que Bozala Kawana est belé. Pour notre côté, biso a beaucoup conscient tout comme une personne à souka. Mot de la fin, bah ou bien bah retenir nini sur Makambu. Il y a anniversaire sur Makambu. Il y a Bilamba, na Makambu, il y a Gabia jusqu'au bon midi qui va. Tu vas retenir Kakake. Madame Belvi Kandi, en aucun jour, à Tikala Koutina communicateur, na yemoko. Afinga moto jamais tout le monde a côté na biso ba communicateur rebelle ba ba ku ba finga papa ilombe ba finga papa masumu ozomona mais côté famille botana ba finga te c'est ça ozomona madame Belvi Kandi na tinda te ba to ba retenir que
babi na ba distraction ya mibale babi na ba distraction ba na ba buzo bozite en tout cas merci na ba to balanda biso merci na to pesa biso confiance au bolinga biso partout bisika bozala merci na bino na pesi pour mbote na les patrons de Jean de Construction le PDG Jean Olela Dombo venanga mutema venanga viwa tikrale qui n'a été na pesi mbote sous na maman Nikita Kazadi leki ya boss Eric Djenga, balobi le patron des affaires nyonso Afridicide, affaire numéro 1 ya Afridicide, mo konti na bango nyonso affaire eza Eric Djenga et Lion Masque et Bende Koko Yate. En tout cas mbote na vraiment trop na pesi mbote sous na mon vieux Simon Eric, ne vous trompez pas na église Mobimba, ne vous trompez pas na baba fana te belé vraiment bazalaka wana ba Nelly te belé vraiment église, ne vous trompez pas bambote mieux vraiment trop. Voilà, merci beaucoup. Tout a commencé en beauté, fini avec joie. C'était l'œuvre de votre humble serviteur, le petit-fils d'un bon maître, l'élève des cas et l'artiste. Je suis Exode Mikebi. Merci beaucoup parce que vous étiez très nombreux en train de nous suivre. Je profite pour dire un grand bonjour et big dédicace na nyoso au bazu temps yakola na biso du début à la fin. Laetitia Mokango vraiment big dédicace na yo de la part de Exode Mikebi. En tout cas bambote ebele et pas ya la maman. Elle a dit na Mikebi, ma petite sœur chérie, elle a dit na Mikebi, maman na Beril Kezia Lusala. Bambote ebele et pas na yo. Bambote ebele et pas ya Christelle Mayaou, Arlette Sakati, vraiment bambote ebele et pas inabino mwasiangani ya Gitutima Samba. C'est par ces noms que nous mettons un terme à notre tranche d'aujourd'hui. Comme je dis toujours, c'était Exode Mikebi. Le cœur de l'homme n'est pas mauvais car il bat à chaque seconde pour que tu vis. Restez chez vous, que la paix du Seigneur règne dans votre maison. Au revoir, bye bye.